bote felande makambu nanya oboya bango sa mukili na ye. Couple bote fela balobi ba nouvelle malamu eye, ba nouvelle moko ya bio eye, ba nouvelle moko ya kitoko eye. Alors au bon na liboso na bino coquette sasa, donc coquette bote fela pour déjà quoi madame bote fela. Coquette bote fela molongani ya batu ya beauté image papa na biso donc père à petit c'est miki national ye wana bomo na vandi mupandi koto bomoni mama coquette sasa na zemi na ye awa azo lia boyibi kabino mo zemi de comme ça bilia lia do zemi ndenge lié saka wana bobo santé boye biango. Alors lelo irsi bote la TV amemeli bino ba good news o ba benga ka bongo nouvelle ya malamu nouvelle ya esengo lelo na meli bino la banda kuna bino na mabota na bino esika nyonso bozali ba nyonso obolingaka coquette sasa batu nyonso obolingaka coquette sasa batu nyonso obolingaka papa na biso beauté image. Pourquoi babengaka ye beauté image? Babengaka ye beauté image po ye kota ba image asakanite. Oh anniversaire na yo, oh mariage na yo, oh collation, oh nini en tout cas contacter beauté image okozwa ba image ya suka donc okozwa vraiment ba image ya qualité oyo okosepela nango. Ye penza kote wana sakanite. Ya ko kango photo abimisi ozano na kini kango photo na kini babimisi na image ya poto. Donc kanga photo atala te do yeba image de domaine na ye. Alors lelo na présenter bino lelo na ye ko présenter bino couple beauté fela. Mbote na bandeko nyonso obolanda Irsil Bote la TV, mbote na bino nyonso esika nyonso bozali, mbote na mabota na bino, mbote na bandako na bino, mbote na mabala na bino pe esika nyonso oyo bozali. Bande onanga wana bomoni na noir et blanc mupanzi wana eza mama na biso Irsil Bote la TV ya bino obolingaka mingi oyo pe alingaka bino mingi. Alors lelo toye na histoire na biso ya mama na biso makoko, toye na histoire na biso ya mama na biso coquette sasa. Coquette sasa aboti. Alors na eko expliquer bino par rapport ya vidéo oyo coquette asaki vidéo na ye oyo na TikTok. Ataki vidéo na ye oyo na compte na ye ya TikTok. Alors ba sokodiongo kande to benga bango bata mitema mabe ba jaloux bato a mitema mabe bato ba mesana ko jalouser pa ya bato ba lobi mo makamoko boye. Alors na ye liboso na mioto sola yango ensemble na bino. Nouvelle ya sika on a coupé sa bino ezake makoko aboti na kimia aboti na epe bien nzambe asaliye vraiment ngolu aboti kitoko makasi donc sans problème aboti na ye sans problème kande tolobaka azwaki libala na ye sans problème azana ye mwana elaka aboti pe sans problème. Alors to eno kolobela bandeko oyo bazolo bebele puna coquette bandeko bazo finga bandeko bazolo ba n'importe quoi pour coquette a publier ba photo na ye ya zemi. Bande onanga sweza mbala liboso otombe na Irsil Bote la TV donc ce que ça vraiment première fois na yo otombe na chaîne na biso kande toloba na système a bio. Donc système moko ya bien système moko ya bio o s'abonner o commenter o liker o partager nzambalola akozanga te ko pambola yo. Donc partagez, abonnez-vous, partagez ba émission na biso, partagez ba image na biso, partagez ba image na biso partout, partagez ba émission na biso partout, na ba mina yo, ba collègue, ba WhatsApp, ba groupe Facebook, partagez po message oyo ekomela batu nyonso. Coquette sasa utaki ko bala na bote image, boyoki libala boyeba ki libala na bango en tout cas to yaki na pe awa et pas Irsil Bote la TV, boyoka ki makambo esalaki, boyoka ki après libala coquette ndenge nini ba réaction batu ezalaki comment batu balobaki mais comme balobaka libala eza ya bango alors bitumba et yaki par-ci par-là menzamba longisaki bango wana pe babala na kina bango. Après libala coquette ba combat ezalaki ebele koto toyoka oh intel ya lobby mais comme beauté image alingaki mwasi na ye et puis coquette pa lingaki mobile na ye ba memaki yango vraiment bolingo na bango esilaki te bolingo na bango pe ediminyaki te bolingo na bango au contraire kutu e mataki nde makasi.
totala bango na ba TikTok, totala bango na ba page na bango ndenge ba plibiaka, totala surtout coquette ça ndenge plibiaka vraiment na page Facebook na ye. Oli otondi te komeka makambo na coquette te po okoka te. Alors ndenge plibiaka na Facebook na ye to mona kan tuka bolingo na bango ekendaka nango kitoko makasi. Nzamba pamboli bango na bébé, nzamba pamboli bango na mwana, nzambe vraiment apamboli bango na lipamboli ya sika. Kande balubaka mwana azaka bénédiction oyo autaka epa nzambe. Donc mwana za vraiment bénédiction munene oyo autaka epa ya nzambe. Donc mwana toboyaka ete toyambaka ye maboko polele po azaka lipamboli oyo nzambe apesaka. Bando nanga coquette ça publié des vidéos na na TikTok na ye vidéo liboso a publié ki abande ko loba twala tu parlais pas là abanda loba na mwana ye na si na tili bino vidéo ngone bandeli ya émission nanga boyoki vidéo ngona tila kibino après wana batu babandi ko finga ye batu babandi ko koma babi koma bomba mwana na yo sala boye bomba mwana na yo bande ko wana nde bino nde toye kolobela. Bino bokasi coquette ça ama yele te ke ana zemi na botite après bandi ko publier ba vidéo na ya zemi bokanisi azazoba te. Bino bokasa so mutazu photo azema publier nde lakisi ke mwana na obota mate nde lakisi ke mwana na soki ndeni non ezaka bongo te. Tuna batu bana ndenge na bango yo memela makambo. Davina apoto mona ki malgré zemi a publié ba photo na ye na zemi na ye a publié yango azosa la sur place eza Davina coquette sasa atikali ko publié ba vidéo na ye zemi te avant abota na yebisa bino toujours photo obo mona ka wana o batelemaka coquette batelemina beauté image ezala coquette te mta publié yango ezala ka pe coquette te mta pesaka permission ba publié yango bakangaka photo bandima te ke photo ngeko obima et après photo ngo eyaki ko bima sko ya coquette na kati wana eza nini mais bo leka na TikTok na ye bo finga ye po publier vidéo oyo bande ko téléphone ya ye moko vidéo ya ye moko so moni ke okokotala biloko muninga publier te bloqué c'est tout omoni oleki na place ya kufinga ye bomba mwana protège ton enfant bido bakasi coquette ndaza boya protéger mwana ete bokasi pena coquette ko publier photo o vidéo o nana botite a publier po bino basoko diongo obozaka na TikTok batamitema mabe obozaka na TikTok bandoki obozaka na TikTok. Vous pensez que yaza zoba na mobile ne ba mayele te ba ko publier ba vidéo sans que moi ça bota ba mayele ba zoba te so moni muta publier ba vidéo na yebo donc elingi ko lakisa ke aboti asimbi lipamboli nena maboko moi si kwa ya ko publier le bino mwana na ye ezate po esimba te e o simba ka jamais bato bazaka aboti lelo lobi aye na mwana na réseaux sociaux ba ka bato mutu jamais kosa ka boti lelo lobi aye na mwana mba mona réseaux sociaux atakutu Rihanna bomba kanana atakutu Rihanna bomba kanana ay bolingi koketa ila bino mwana po bonzima kaboti parfois boti ka kufinga rabatu réseaux sociaux lelo e comme sika mo be bato le ba oloba su bolamu bato ezate kande ba loba bolamu bato bolongola ba pile na ba radio pour que bato ba yo compter même mabe ya bato botambola na ba mégaphone ezaka bien te. Parfois nga na monaka mutakota vidéo na ye ndeko mama papa ya leki mwana otala na oteleka na yo vidéo wana eza simple ndeti nga boso na moni mutatie vidéo na ye na moni ke vidéo ona za na intéressé na ngote muto na s'intéressa na nga na yeti no kotala na nga te na leki na combien de ba vidéo to betaka comme nazaka na bolingo tsa ba j'aime vidéo nyo songa leka na TikTok na tsaka na nga j'aime mais na kokotsa makanisi na nga kuna kati teke na ke na commentaire na bando finga mutu bato bo finga bo mona na oninde bo finga coquette a star mboka na bino ya kala bandi théâtre kala banda théâtre lilote do elakisi ke a star mukiete a star munene mais a publier vidéo nena zemi biboye na bino ka kufinga yo kutu zeme ngo akabela ki yango bino botika kufinga ka air moko couple batu ba finga te bino da mona couple soit bomoni beauté image soit bomoni coquette ça leki na te va yo kufinga batu no ba finga batu te et puis ba pe batu ba polémique te ba kota kapé na ba polémique te
Na ba mibali msu oto yebi bote image auta ko finga ma après libala coquette combien de personnes ba finga bote image mais botikala omona moi mobalo ya ko répondre binote et là que aza éducation de base azo éducation aza éduqué botikala po mona coquette ya ko répondre binote ba finga eza libala ya bango vie eza bango de ba menango bébé ya bango ya binote ce que boyo ke lo motema pasi pona ni ka video na video a publié ki pena alataki lamba ya pembe noir bolimwe monana ki makasi yango nde boye ko finga batela mwana yo batela mwana bino bokasi mutu pena ndeka ana zemine bo sur place ka sur le terrain kangi photo mba mwa kocha fini na a poster na YouTube fo zaka yabe en tout cas fo zaka yabe po mutu muso sala ngo te bino bokasi batu basala ngo fo zaka yabe na Davina nde bako sala ngo. Alors tout tika babiloko oyo tout tika mutamta na ndenge ne ozola makambo Davina ana ndenge na ye a publier ba video na zemi eza nango mabete eza ndenge na ye elakisi pete ke ndenge a publier ba video boye akozwa ba problème akotetete elakisi nango eloko wana te kande ke mutu na mutu ana vision na ye mutamta na ndenge na eza batu musu ba préféra kasoka na zemi asali mwa vie privée na ye na noe titanga kobota après bimisi ba video na ya zemi et après na batu musu bazalaka ana zemi mbala moko o poster na ye ba video aboyi na ye ke ona bomba kaso vie privée so ndeni batu musu balingana bango bongo te batu musu balinga bongo te alors ko finga nde to finga ba comédien na biso ezala malamu te muninga publier ba video ya zemi yo moko conscience ne zo rappeler ezo la kisa ke ndenga publier bo eseka boti eza na ngoma bete ya kaka souhaiter ka ba félicitations esili star munene yo ya kaka komele ka félicitations coquette sasa esi nango aka na besoin to féliciter esili kobota ezakelo komo ya facilité bande ko bolandanga kobota eza étape moko difficile na basi belé ba perdre ba vie na bonga ke maternité mwana tikali ya kufi pe na basi belé pa ke maternité mwana kufi ya tikali alors basi belé ba perdre ba vie na bango bongo alors tant mutaboti ezali kamo ya kokumisa nzambe mutu moto féliciter to kumisi nzambe nzambo abatela ki star na biso nzambo abatela ki comédienne na biso banda na début ya zemi jusqu'à la fin aye ko bota nzambe pena abatele donc banda na début jusqu'à la fin. Alors tango aboti ezali esengo lokumu pe kembo na nzambe mais bino ko bozalaka bata ko finga toko bando répondre na ba commentaire ti wapi tozalaka bozaka bata ko finga peuple congolais lingana ebolamu baninga te na bato bata na po makokote na bato bakokanya ta na makokote me bake ba fingi coquette sasa na internet po na kaka publier ba photo na ya zemi en tout cas congolais to changer mentalité na biso motema na biso eza bien te to changer et ça malamu mingi to kota 2024 ndeko nanga yo tikala kana mulimo ke commentaire ba video ba tuna ndenga mabe ya ke finga ba tuna ba commentaire o tikala kana mulimo wana ya ofinga batu na commentaire ya okitisa batu pampamba et ça bien te il faut ko changer air mobo il faut changer soza no ko s'intéresser na mutu te oke ko finga e poani ndeti sikonde boke finga bo comparer ti bo comme tu niveau comparer na yabe ala mutabarando coquette sasa mutabarando te coquette sasa azate ke o influenceuse te aza comédienne musubo yeba te musubo bunga rumba musubo bosana coquette ça c'est influenceuse te aza comédienne mais ana compte TikTok bayabe influenceuse bayabe bazaki batabarando benita azalaki kute mais aza mutu arando benita mutu arando ana ba problème belé na batu na ye bango na bango batabarando bazoma na ba problème parce que boya ko latisa coquette likamba ya yabe na ndeni boya latisa ye en tout cas franchement peuple congolais totika mulimo aketo totika mulimo aketo moeza la mabeza malamu te avosala ki motema mabe tala nanu ndeko est-ce que za motema mabe nanga te azamote mabe nanga te otiki ndeti batu musu boyo commenter boyo finga na coquette yebi atabinote coquette yebi atabinote amona tabinote ayebi atabinote
Alors, na place mouta mérité quand même félicitations pour l'accouchement na yo, félicitations pour ton accouchement, ou boti kitoko, en tout cas félicitations pour ton enfant, au pesi muninga ba félicitations. Kokati mo ana liboso ade ya mukolo. Ade ya mukolo ezala facilité so muta boti, mona liboso za mukolo e kareza makasi na mona mibale. Ba misu baza kutu bazo sous zemité. Ezala facilité to e umela ka po muta zo zemi. Mais na kaya koketi to moni yango différent. Nzamba pamboli so quick, nzamba pamboli mbango balika mbala moko azui zemi na eza bénédiction. Eza bénédiction. Donc photo yaka koloba mabe, photo yaka kufinga, en tout cas eza mabete. Merci beaucoup na batu nyonso o bolandaka biso, félicitations na couple Boté Fela, papa Boté Fela, bravo esiko zali, nzamba lola a bomba bino, a continuer vraiment combattre la union na bino, mabe e yaka te bo simba toujours libende nzete te po nzete ko bukana. Alors bo simba vraiment libende po libende e bukana na ngote. Donc bo simba libende bo vanda na foyer na bino malamu. Nzambe akokisa pe ba besoin na bino. Alors bienvenue na bébé na biso, to welcome bébé na biso tongiye mingi kaka ndenge to lingara ba parents na ye et surtout nde to lingara mama na ye o azali star ya mboka na biso o apesa kesengo na TV. Alors kaka nde to lingaka ye ndenge pe to yambi bébé na ye na motema malamu nyonso. Donc ndeko nanga o koti na Ursule Botelo ya TV so rezambala na ya liboso o koti na Ursule Botelo ya TV kande to lobana na système moko ya bien système moko ya bio, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzambe akopambola yo. Ndeko yo au côté na vidéo yo trouver coquette, ko hésiter te vraiment ko partager ba vidéo na biso. Nzambe akopambola yo. Wana tokutani mbala sima soki yes azongite. Alors tika liloba bien pour na coquette ça na mobile na ye, tika liloba bien pour na foyer na ye, tika liloba bien pour na coquette na bébé na ye. Ma koko tozo zela ona seigne uti ko bota. Alors pe mazwata na ye bomoni presque kanuship nenga pe mi azozwata na ye. Alors ma koko coquette ça pema zwa vraiment tana yo tozo zela yo na motema ya kofongwama. Surtout mingi na famille libota vraiment ba ozela yo na motema ya kofongwama. Donc tozo zela yo na motema ya kofongwama. Merci mingi bozaki ebele pona kolanda biso wana tokomi na suka ya analyse na biso. Donc ba commentaire nanga bu mema yango te, ba j'aime nanga bo mema yango te. Ata otala na TV ndeko nanga tia j'aime pona ko soutenir ndeko na yo e osala malamu mingi. Wana tokutani, bisous, bye.